Olandara Lingala News Magazine ou epesaka information à solo. Ne vous trompez pas d'adresse pour être bien informé. Suivez Lingala News. Bonjour. Au salon que vous me recevez, bonsoir. Nazali, membre de la famille, il y a honorable Lébé Florent, député national, au Azali incriminé dans le dossier au Yandeko, au Atikaki Biso, comme on a exaucé Tazi. Alors, nous revenons à charge pour édifier davantage opinion, pour fixer opinion, de sorte que l'opinion est à la désorientée, n'a pas fausse rumeur, information montée de toutes pièces. Alors, Tozong est en charge pour dire que la fois passée, dans l'émission, Toleka qui Tolobaki, que K.O.Y.O, Totiki Yango na maboko à justice congolaise, Oyo Azali en cours d'instruction, na banquette pour la manifestation en vérité. Alors, dans l'entretemps, nous sommes surpris que la partie adverse continue à multiplier la stratégie à la fausse rumeur sur terrain pour attirer attention à la kondi et puis répondre fausseté nakati ya mitou ya population. Raison pour laquelle, en attendant l'issue des enquêtes, tokozonga l'issue soit en force de détail pour nakopé sa population, conclusion et justice. Mais en attendant, nous venons réfléchir avec bande konabiso congolais, bande konabiso bana funa, bande konabiso bana kimbangu. Bofungola misu, parce que le moment est arrivé. Yako ndimakate était mutu moko boye pour des raisons égoïstes. Il y a des manipulateurs politiques, des récupérateurs politiques. O bazo kokakosala makambo na ndenge o esengelite baya ko profiter na ko manipulaka ba jeune na biso pour na ko fabriquer ba faux témoignages lokola o tozo vivre. Alors tu as un faux témoignage parce que ils allaient la fabrication montée de toutes pièces. Bolanda ensemble nangai, ba image oyo bino moko peut-être peu Bolanda qui me peut-être na bokebité, tozo analyser ensemble. Sodale babini, le ba kituni pa plus akala. Biso to kimi sina mbo pa chikali. Akele mbeso be ngaba shina rambo. Po akele ma val afukani andole la sodale rabo. Papa le ba kichi mutu atali abi papa le be ngai ke ngala nga kuluna ke. Papa le babu ai. Abo ya kanini swatini sodale abeti masasi. Abecha risasi. Yebete ngazala mubala makasi akimi kena hôpital babika na yake. Akimi na kate na babika na yake. Masala biso mobo azumo to bakene kuna. Bakena kako bamo fabika biyo nani na mtu ni famille ni na balundi baso kufa bakanyi mtu so yake na yebete muli bakanyi omo kibasi atindi bani badote asotemi akimi atigia ka bongo la pasi. Bakete basi meta kufika bongo tande kufika kana kanina makofi ba multiples contradictions o ezo bimana minoko na bango moko ba aveu bango mo bazo mi funda na kati ba dire na bango moko. Et je suis sûr que le ministère public, les magistrats, que ça soit civil, que ça soit militaire, bazali na kati ko landa, même ba service à sécurité bazo landa oyo bang ezo bimana minoko na bango moko. Parce que quand il y a honorable Lébé, nous sommes des républicains, des nationalistes, des patriotes. Nous ne voulons pas prendre la part de la justice congolaise, dire les choses à tort ou à raison. Biso to mythique dans la justice à ça la moussana. Mais quand adverse ne va multiplier les allégations sans fondement. Alors il y a pour réfléchir na bino. Allégation par allégation, par exemple, ceux qui vous la vidéo na bango, vous vous rendrez compte en premier lieu que mi pesa ba jeune wana ba camarade ya exaucé, mi pesa ba kombo moko boye. Je vous cite, ne bino pe bolandi bozo landa ba image bozo kango.
bashikata mais na lolo bebele o tikata yo mwana kimbangu. Ensuite balobi bakimaki pourquoi? Et puis babaki si lisusu que honorable a quitté si vitre après a pesi ordre bango batu bakimaki déjà bayokaki ordre ndenge honorable apesaki na mutuka na ye apesaki ordre na policier bayokaki yango na magie nini. Bana kimbangu boa ba jeune ba intellectuel bayaya botelema bomi pesa te à la merci à ba manipulateur funa ezali circonscription moko ya ba intelo bo fungola misu bo comprendre bino monte que non ezango ba montage bango ba bakimaki comment bayokaki ordre oyo papa lebe apesaki na police ke bete masasi ezanango ngana lobi eloko te mais bino mo tirer conclusion. Ngwa ndaku mwambula na muke ba petit ya mike aja ba 8 à 7 bazo sala ba jet ya plastique ya mbula jeep ya député lebeye etelemi bana pe bana oleka ba moni ke te batala événement ni nekoleka na wana bamona jeep ya papa lebe etelemi policier akiti papa lebe amona atuni bino botelemi abo sala nini bozo bunda kwa bino toza bakuluna te policier a chargé mwana afukami asengi pardon atomoli maboko likolo asengi pardon moni papa lebe na kati papa lebe naza kuluna te soki papa lebe ayebi mwana wana pe bien er déjà tant kombo na ye papa lebe fallait pekisa policier wana mais papa lebe aboyi ko pekisa policier wana abomi mwana sikoyo aza na kati ya mort abesi masasi er chargé petit er chargé pc soma afukama ki atelemi apesi mokongo abeti bal ezui na mokongo ebimi awa petit bani mbangu juste na hôpital mo eza na 14e rue er akomi wana akwei na se na hôpital bataba bité aka biso te baningane bazui akokaki si otambo te bazui bamemi juste na hôpital eza na Saint-Luc na 4e rue bango bakomi kuna kana bango te docteur wana informé biso abika non mwana oyo arobika sute bokende kaka nkokolo donc toana eloko ya kosala te naza moko ya bakadre ya INC donc tombe toi soit qui me suis pas tellement dans ma classe ni quand la dernière donc une émotion na qui habite masasi à hôpital ba masasi ko bazaki na oui je sais moi je me sais pas bazaki ko exaucer exaucer moi je masasi exaucer liboso et mi bala et quelque exaucer moi quoi disa ngwe wana hôpital à 14e rang équipe na hôpital tout dia zaki na una basimbi na bango epiti deuxième hôpital comme ya bani basimbi bwe baba tetaka kama sasi ka spira na ka biso na biso to bimisu prince bamsu ba luka moto bamsu ba simbi kaka tipe to zana so be yime exaucer awtala binoma nini pasi kaka aluba bien tipe ba comme hôpital ana le basimbi ba luka na mbongo libiso ba milbaje na bango bandai kosala honorable aye atelemisi mutuka tindi soda na ye abeta bango masasi bana bango pe bandai kosala basaki mingi te bakoza 3 à 4 vers erni ezaki vers ba 17h tozokende ba 18h oui ndele ba ye wana le ba mwana na pa bandai koleka mbala moko soda kiti akwese mwana abite nga nazoleka naza na baje na bango basosala te mwana fukami liboso soda papa lebe pe na kata mutuka mona mwana leleli papa lebe ngai te atebo tango mwana teboye eza déjà pe mwana lobi ngai te soda wana azui masasi abeti mwana juste na motema tout ce que abeti masasi abu portant ni koloba babi ono yekuta tongoli maboka lobi papa lebe nazana nga kuluna te bon pourquoi lobi ki azane kuluna te comment kuluna bimi na munoko na ye soki circonstance wana ezalaki sous l'onction ya ba activité ya ba kuluna te pourquoi ye moko afukami alobi ke nazana nga kuluna te baninga muso bakini mais ya lobi azane kuluna te nini etindaki ye abimisa mo kuluna na munoko na ye bana kimbangu bana funa bana kin bana mokili mobimba Congo diaspora
tous tous matures pour comprendre mutako ko sabiso ba lukuta mike mikete. Et puis balobi que ba beti à bout portant. Ezala na tolo, ezala na mukongo, o era linga kima ba beti. Mais à moins que tous dans un film à dessin animé, hein, ok, non, mutu azui masasi pena à quelques mètres boyé azui masasi, mais à quoi il était? Et là, mon côté, yé mon côté, à tamboli pena, bino mon côté la distance, ils ont séparé, et lieu il y a impact. Nati, à quel ce qui n'a qu'un thème rikuna, à quel qu'on se fait, à quel na dispensaire. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que toza na film na dessin animé ou bien na vie pena ya kibo moto pena boye arme pena ba beto lisasi mais ozo continuer ko tambola OK no petit na dispensaire à liboso OK no petit na dispensaire à mibale OK no petit na hôpital o amisa tout OK ekufe ande kuna banakin bino mo tirer conclusion balobi plus de 500 mètres au la trajectoire. Balobi le sous cœur baké hôpital et que bazo tout na banque bino famille azate responsable na OT ba après ba bino ba kuluna OT biso ta ba kuluna te allez ba moni que eza important quand même bazonga ba kende ko cotiser ba kende ko sangisa mbongo bango bana mike bana ba mineur d'âge comment ba kozwa initiative entre bango ba camarades famille tazi bazali famille ezali comment bango moko faut ba initiative na groupe na bango ba camarade ba cotiser mbongo po ba kende ko pesa na hôpital bino mo bolandi yango peuple congolais et puis babaki si que baye ko na famille après baye na famille après tango ba mo kende ko na bango camarade na bango akufi tu vois alors depuis esika oyo impact salemaki eza à 0 mètre na ndaku ya bango batazi à quelques mètres même pas 1 kilomètre quelques mètres seulement quelques lopango ka boye okomi mbala moko pourquoi bango tangu ndeko na bango ba monika zuma sasi eza même yé moko pe pourquoi akotaki na ndaku na bango te pour signaler que non comme yé bato amelaka lisasi akota lopango na ndaku bango aloba no taba betinga lisasi awa. Après abima ake dispensaire pourquoi aleka ki ake dispensaire o eza musika mais atiki lopango na bango pembeni awa bango pe ba camarade moninga na bango ba monike ababete masasi pourquoi ba kotite na lopango na bango pour ba signaler pour que non boya babeti mwana bino masasi balingaki bazala ensemble na premier dispensaire na ba membre famille parce que dispensaire za mo musika eza dispensaire mi balé banga bazala ba membre de famille tina hôpital ya Kankogolo banga baza ba membre de famille ba médecin banga ba benga na bango te et bango mo pe ba lobby ke ba médecin banga kanga moko na bango ke non amende bino meme biso ka e comme de désespéré muto akufa ba tindiki ba médecin ba soutenir bakimi comportement wana eza comportement ya reconnu na banani bakoko se comporter ndengwana bino moko peuple congolais bo tirer conclusion na za nga justice te kuna bakena kako bamo fabriquer biyo ndani na mutu ni famille ni na balu ba so kufa bakanyi mutu so ya kinae ye peta muli bakanyi ko mo kibasi atindi ba docteur asotemi akimi atiki aka bongo la pasi bakete te basimeta kufika bongo grande contradiction toujours relevé pour faire réfléchir population que bon yoka biyoka yoka te bon dima biyoka yoka ti balobi lisusu que papa lebe mwana kuta be albele lié vraiment aboyi abetra maza bazo lobelango comme si bazalaki wana question kaka o bazo répondre te ezali que batu na minute ya bazalaki te bakimaki comment se fait-il bango bazo confirmer lisolo oyo exaucé tazi abetaki na papa lebe oh azoyebisa papa lebe eza na ngonga te ngaza na kuluna te asengi la paix mais papa lebe a ordonné na police na abeta masasi jusque là preuve attend mon côté bazo apporter oyo ko confirmer que ya solo policier abeta ki ye masasi à bout portant donc voilà les différentes contradictions et loko liboso
o naye ko réfléchir na bino yango wana ya mibale ezali information nazo pesa na opinion tant nationale qu'internationale que kaya ndeko na biso oyo ezo mérité quand même approfondissement à banquette famille atazi nasi boyo kangai bofungola misu bosa la mauvaise direction te bozo perdre déjà battant bozo ngata o perdre bozo kende bosa la fausse route normalement famille atazi esengela ki basenga justice a récupérer nan ba camarade nyonso wana atazi bazala nanu esika moko boye ba répondre devant justice na ba circonstance nini tazi akufeli tazi nani amemaki na hôpital na dispensaire liboso dispensaire mibale dispensaire misato bango bazali ba témoin oculaire ya liwa ya tazi famille ya tazi faut pas fongola misu te. Comment on peut vous emporter comme ça bazo memabino ka boye non liwa tazi ezali perte kaka bino te ezali perte ya kimbangu mobimba biso pe to perde tazi funa mobimba et perde tazi Kinshasa mobimba et perde tazi et puis RDC mobimba et où tu perde et jeune oh peut-être futur nae to ebite neni ngezala mais comment bokoyi komitika à la merci ya bato yo bazo sala bino fausse route et bino pe bozo landa famille tazi bo fungola misu famille tazi bo fungola misu ba camarade ya exaucé nyonso bazo loba wana normalement il fallait bino ne bo senga ba magistrat ba récupérer bango ba yoka bango na ndenge sengeli parce que eza normalité concordance ya ba fait ezate na elobeli na bango ça prouve à suffisance que il y a anguille sous roche bo fungola misu. Pourquoi? Parce que information on a une appel sabino yangone mutu et sengeli ezala incitateur il y a réflexe nabino pour dire non quelque chose ne marche pas tozali informé que suffisamment informé avec des preuves na ba photo que na mutu na sima mutu ya exaucé tazi na minito nan bakundi ete to sala ngona bakundi te soki tembe bozonga na hôpital ba photo ezali pota grande blessure ezana sima mutu na ya machette. Il était important ba camarade na yewana ba magistrat ba tuna bango ba questionner bango na kitoko ba expliquer ba circonstance nini wana bango ba lobi bal à bout portant mais porta gaillard na sima mutu na yutu wapi ba machette et ba na ona kina na ba masola ba kuluna ya ba bitumba ya ba jeune ba quartier consort ba expliquer est-ce que porta wana azoki avant ba bete massage to sotana potana azokaki après que ba bete massage ce qui est avant bango ne ba expliquer biso ce qui pèse après bango peut ba expliquer porta wana utu parce que bango ne ba kolo ba jamais que ezali ba docteur na hôpital ya kan kokolonde ba bete machette jamais donc liwa ya ndeko na biso ya mwana biso aleki na biso ezo mérité approfondissement et enquête. Bowele la na ko kunda te. Bowele na ko kunda mbang te. Wana ezali ko faire disparaître ba trace, ezali fuite à l'avance. Kolinga ko weli samba ko kunda mbang ezali fuite à l'avance. Kolinga ko faire disparaître ba trace ya vérité. Biso to lobi ango. Non, bozeli sakor evandana na morgue. En attendant, nous enquête et na aussi là to comprendre. Justice peut comprendre, peuple mouvement peut comprendre. Na aussi qui ça pour dire que et ba nango suko polele. Tant on a eu ça qui bino que il y avait des manipulateurs politiques derrière, les héros dans l'ombre. Ba memara 100 000 francs, ba $50, ba zo kotika na famille wana. Pour envenimer la situation afin que honorable Lebe Azala sali bango ba récupérer confiance ba misusu kutu ba loba bon voter ni susute voilà c'est ça objectif na bango
va récupérer les électeurs ya honorable Lebe. Et si mbaté parce que bana kimbango ici va comprendre la vérité. Va comprendre. Bana founé si va comprendre. Ba que dans la classe pas mbaté. Il y a des intellectuels qui ici va comprendre même naza sûr même ba institution judiciaire ou qui na Thérèse au la banquette et si va comprendre na bango. Et si va comprendre le moment venu ba on peut ça ba conclusion. Parce que biso tomitiki na maboko ya justice à ça na banquette. Récupérateur politique et si vous allez aux Ogangai, to si to yebi bino mutuna makamne nga sali na ba marche au sali si ba nini ba réunion au sali si avant ba marche wana tu ba kota commune ya kalamu tout aux informés de tout sauf derrière na ba réunion de bossa ba butu de pesa bango ba faux ba boule nyonso to yebi na ba démarche ok au sala o ba lever ka ba immunité ba ni tout et tout bo rater déjà flagrance bozo ke na ndenga ba ko lever ba immunité mais avec quelle preuve? Avec quel indice de culpabilité? Et là, monté. Preuve ni nezake, yé appelle ça ordre. Et là, exacté. Et bah, ça ibino que non, bah, leva immunité n'engwana. Botika koko sa famille tazi. Botika koko sa famille tazi. Botika ko salir mémoire ya petit nabiso ou atiki biso. Botika ko salir mémoire né. Botika appelle malakimia. Pour ceux qui non, bah mort pena bah zongaka. Bino pena mbele abimela ka bino pena azo frapper bino pena ndenge sengeli. Oui, ngam na lobi yango. Parce que ça normal te boza na manque du respect. Boza manque à respect pour l'intérêt égoïste na bino, boza manque de respect na mémoire muta kufi. Et puis manque de considération na famille oh bazo lela mwana banga kufi. Bino bana bino bavandi calme. Bana bino botina bango ba poto. Alors botika biloko ko manipuler bana batuna ba $50 ba $100 toza informer na nyonso wana bino pe ba jeune bomitika te na biloko wana bomitika te so obeti no mo ba cop na ozwa $50 ozwa $100 vous comprenez ya ndenga bien o s'organiser na vie voilà conseil na pesi peuple congolais peuple diaspora banakin banafuna banakimbangu toza la biso nyonso na sima ya idéologie béton idéologie où il y a état de droit idéologie où il y a séparation de pouvoir idéologie où il y a justice indépendante pas des interférences bah interférences c'est belé bazo keko koma koma ba lettre c'est moni yango par-ci par-là ba lettre bazo koma na ba kombo ya bato ba sima na ba ça ba démarche boza déjà ya ko échouer et si bo échouer bo abandonner kala mingi tete ozonga pour la kopesa bino ba conclusion oyo ba enquête ya justice et swaki sur terrain ba conclusion to kozonga to informer bino à suffisance to informer bino à suffisance voilà na mukuse pona ko éclairer lanterne bolanda bioka yokate o bazo multiplier na ba réseaux sociaux vérité nde yango yo lukute yaka na ascenseur mais vérité yaka na escalier maleme nzamba pambola RDC nzamba pambola Kinshasa nzamba pambola Funa nzamba pambola Kimbangu ozo lela lelo nzamba azali nyonso yolega malamu na tondi bino botondi toutes les bonnes choses au revoir.